Ma Mission TV, le miroir du monde. La population de Koflavien, soldat du peuple, le loba kobenga sentinelle de la République, papa sentinelle. Azali wana pona kopé sabino ba vraie information, vous allez toujours branché chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à partir de 10h30. Basango ya Congo wapito kopé sabino makamode azali koleka na mboka. Il n'est pas respecté pour faire tous allez comme ça dans la mabé. La mabé on a toujours comme ça. Dès que c'est en 2023, c'est moi qui vais gagner. Pour le moment, comme on a un an ni kama, après ni kama et kozongi la ye moko. Alors baki boli misara na sala ki ba erreur. Na dalali kola la pongi sala kinga, mais azana nuka na kati ya pongi. Ya wana trobi na ye ala muka. Pouvoir ya zone di mawana ezali cadeau empoisonné. Yo muto suite on même pas na mawana soni yo moko ke na zui na nga 15% pour balakisa ki e barista. Balobita la ozwa ika 15% kutu shadari ya lekio. Vous bazai balelo ako gérer ako kamba na mutu akola na 15%. Il faut de Félix a décidé d'ensemble wana. Tala, yo ka ba idée à décidé de passer provincial nyoso. Qui sa salaire na ye sur à 50 000 comme na 20 000 pour que placer na souffrance. Fada agent soana. Tolobela yango ere bandi comme pesa mbongo bana ba plateau na yo na ba télé singati na belela na obike c'est une escroquerie. J'ai subi des menaces. Des menaces impossibles. Un jour je venais na Ipen na le peuple parle. J'arrive na devant tout ba télé misanga ba menaçanga na embouteillage. Pourquoi est-ce que je parlais pour dénoncer moi Yamaïga. Mais si quoi les lots, baloba que non de Kochulombo, aloba ta comme ça ba Congomani non surtout ba millionnaire. Yango nda tindela ki bango my God wana ba comme ba millionnaire, nous parle bango na 12e rang. Des accusations graves, mais gratuites que chef de l'État a senga ki my gold et pas comme ça my gold de rêve pas comme ça ba Congolais millionnaire. Naloba na zolo bango tout haut ezalo kuta. Ndeko papi Moussazo Kosa. Nul ne peut jamais se prévaloir de sa propre turpitude. Kabila, on a le bien. Les autres tout le monde qui Kabila Kendi. Ponini, Tozwa, Malam. Moussa Banaki, Tokimi Moula, Tokiko Bata Manibali. Après Kabila est égal avant. Kabila Zaki Congo, Timbole, on a le Moulou Majuma Bela Timopani. Akunda Gite. Félix Juma Bele, Akundi. Azupe Beto Acheli Kolo. Azupe Beto Acheli. Akobota mbumani oyoki batu ba chantre oyo nyosa tena ba député oui na ba chantre oyo ba yemba ki keno biso nde tokwesa ki mabunda ba koti na gouvernement oui ba koti pe Alexis Tambombo ba koti na gouvernement 25 personnes kokite oyo ba makambo na bango pour que balongo na bango ya erreur ezalaki nini ndeko Chilombo ayeba kiteke no pour que boko isa Kabila kabanye musaada toka juu il faut réfléchir 40 000 fois. On a fait une loi cavalière en disant que non, bah député, bah libre, électron libre. Vous allez agir d'une manière libre. Sans pour autant se référer à la base Nabino, soit à la partie Nabino. Sans pour autant se rendre compte que même en 2023, tu as un ponani. Nabanda pognon so incompréhension zanana. Et la petite histoire la Bible l'enfant prodige. Moi, avant de père parents, alors papa ça la part na ngai la kene. Cela veut dire quoi? Le président Félix Azali papa ya bana nyoso inosa. Na kati ya famille ba bentonto bazanga kate. Ba député balaki ba manifester mais content na bango mais ba lobby jamais nulle part que ba ko investir gouvernement. Pesanga yi. Voilà Augustin Kabou. Glissement Azali article constitutionnel voilà. Surtout dans la logique de la. Abi ma pona mezana de. Ba fort président Félix Tshisekedi azosa. Dans 2 ans seulement, Félix Tshisekedi Tshilombo a kangi ba kachono soane. Liberté d'expression confine au lobby on t'a occupé au azate. Dans 2 ans, les loyaux, tout le monde ba infrastructure et comme ba saut de mouton, ba biloko belé, ba projet zali belé. Ayez du nouveau à Kinshasa. Le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro.
Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Mbote lisusu na bandeko nyonso bozwi libaku ya kolanda biso tozali na esengo tolobaki ete esengeli tobeta masolo ya mboka po ete toli makambo ebele ezali kotambola te na mboka na biso tolobaki ete bayimboka bozwami na mikili po tokobokolanda biso à partir ya baetando na bino bozali kolanda biso na République démocratique du Congo bozali kolanda biso na baprovince nyonso bandeko balandi na ville province ya Kinshasa tolobaki ete esengeli tosolola na oyo etali Congo mboka na biso boyebaki bino moko ete émission ezali émission oyo epesaka basango ya solo na makambo ezali kobombama na kati ya mboka na biso esengeli kokundola mpona kotonga Congo ezali mboka na biso papa sentinelle la République gardien du temple de Flavien ndenge bandeko bakobenga balobeti ndeko Flavien ya solo lalaki pongi makambo ebele ezali koleka na mboka kasi bazali kokundola te tokokomprendre te toyokoa mingi kasi mboka yango koma lokola mboka oyo balakela yango mabe bandeko balati tokomona ete barégime ezali koya toujours des promesses makambo ezali kotambola te population bazali komituna mpe bazali kosinterroge ete mpo na nini tozali kobaluka elongo na bayimboka oyo bazali bainvite na biso tokoanda beta masolo tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à partir de 10h30 en direct. Dès que vous allez voir biso beaucoup de messages na SMS pour tanga yango ba ndeko balandi pe na particularité il y a émission na biso beaucoup message na kozwa archive du jour to ba kana ba politique était les paroles s'envolent les écrits restent maintenant les paroles s'envolent boy ba keno les vidéos restent donc aucun koloba na yo mais vidéo pe koloba et belé balobaka ba habité que biso ba journaliste d'investigation ba oto linga mboka to bomba kabilili bande ko balandi na émission boko mesa na kolanda ka archive du journal na lobaki wapi bokono zo masolo ya mboka pe bande ko mususu o balingi ba ibana ete makambo bazali ko sala à travers émission na biso ba koyi ba kandeni population pe akoye ba makambo bazali koleka au menu il y a entretien pourquoi le la journée le bande ko balandi bazali na moins information à couper ça parce que bande ko balandi my gold rêve qui peut te apprendre que voilà c'est leur source et que Nekosej Kasanda Tumba Oyo a même là qui sont my gold na Kinshasa ba kolukisa la justice une information vérifiée mais ils arrivent parmi par information aujourd'hui pour être Banque centrale du Congo a qualifié qui en haut d'irrégularité pour ça my gold dans le salaire bande ko belé ba tchaki misolo na bango kuna ba kolela pourcentage à 10% bande ko balandi pour la 80 jours bah tu vas coller là sur le côté bah sur la tête qui m'a pas on se met de conflamer pas ces années pour être tout comme ça qui me sont habitués sur le gars beaucoup de tata na maman oh yo ba kolobe la pour être bazali pour revendiquer ba droit na bango my gold tilo na no ba récupérer bambongo na bango te na ba dossier mususu ba de ko balandi ba congolais ba coller là wana to dali na terrain ya cimetière ya Kasavu ba de ko balandi oui le pas wana à un certain moment ça il m'a emboulé belé na ba chef coutumier tout ça la émission wana ba ba kolo ba belé oui, si cimetière et à Kasavu, ils ont mis un gars, ils ont poteau, ils ont des sujets, il y a un conflit. Oh, les lois communes la justice, ils ont mis un mais ils ont composé Monsieur Hassan, Oyo,
abundana gentili ngobila pour nazando et c'est que Félix Tshisekedi président de la République avant de savoir qu'on a qui yé moko Félix Tshisekedi n'a pas ça à ça avant de ngobila na bande konyoso pour attracher le dossier ya Zando to kobeta masolo lelo na kota gouvernement ya union sacrée gouvernement sama lokote union sacrée lelo bande ko bana bokabwani to bomoko to yoki ba député pétitionnaire par le BT bango babundaki po bango bakota na kati ya gouvernement ba monikate makambo ezali ebele ya koloba na bandeko wana babiso babenga ba ouvrier de premières heures babiso bite sengeta solo mokonzi mboka asunga kongo kende liboso bato nyonso bakokoma ministre te tokobeta masolo na oyo eta masolo wana amisusu basali bapétition na bango tokobanga parce que gouvernement sama lokola esengeli ezala investi semaine oyo mais tokobanga bakoya makalekale tokobanga bandeko bate oyo te tomona ye kotambola malamu te union sacrée oyo ezalaki vision ya mokonzi mboka mpona kopesa espoir na bacongolais oyo bakonyokoma union sacrée ekomi kobangisa tobaki ete tokobeta masolo na mwa bandeko na biso na plateau na biso na koprésente oyo azali koreprésente union sacrée na émission na biso ya lundi 19 avril 2021 ezali bongo mwana moka junior bakokela azali secrétaire général ya union fait la force bazali na kati ya union sacrée akodéfendre mwana mboka Félix Tshisekedi na base ete na bitumba plateau lelo bitumba bakofite bitumba béchange bakolonga po ete population congolaise alingi ayeba bazali koleka junior bakokela boye malamu na plateau numéro 1 ya tokundola yango awa na 7e télévision oui madame na plateau na biso mpe na ndenge honoré biso na serboula. Bien, merci la sentinelle de la République. Merci beaucoup. Totondio d'abord, Botondi, na ndenge initiative Linzenga, benga bangimbo katokuta naka awa pena tonda tombeli d'abord féliciter mon polo chaîne Oyo Pambate, c'est un plateau spécial, sincèrement sans flatterie. Donc RDC ezali mboka oyo bakoko batikela biso et donc tozali obligé ya ko batela yango ya ko madoué yango derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na yango avant de kota na kati ya bozindo masolo naza ko belela insécurité na ville ya Mbandaka eleki bana Mbandaka babenginga balobi molobeli insécurité bana Mbandaka baza kolala Boutou et comme bato bakomi veiller donc ceux qui ont lali ba kotelio ba zokisi ba violer ba yibi donc moi de balobi ebisa mokonzi mboka abosala bisote ban Équateur balobi baza derrière Félix insécurité pour dans la ville province la gouverneur ko na Bandaka mais ba service ya sécurité mon frère Bazali naloba Bazali bazalanda possibilité de mettre fin à ko dénoncer ko dénicher bande wanate yango balobi comme on n'a pas été à mon conseil, comme Félix Tshisekedi, à nous que la mission solution pour matin Bandaka est terrible la Bandaka c'est grave. Merci beaucoup. Voilà, dans le Gambo, la mission doit être centriste, journaliste, civil, basali ya solo investigation parce que mission la mission c'est ngir batubayi bakapaka ko maman bi pour la pesi ngote ko tibolina ki mission la mission la ngoi banti bande ko na ngai to yambi danu ke fula o azali journaliste d'investigation aller mbakapete la base était lelo yo la plateau la mission a ko répondre à la population surtout ya ba maman o azali ko le la po était couvre-feu le mois au bundaki chaque jour dans la plateau ko rappeler dans le conflit Tshisekedi faut lui m'appeler union sacrée avec junior parce que le conflit Tshisekedi après c'est bien il s'arrête couvre-feu et le mois la 21 et comme la 22 c'est qui connaît la rabine vous allez satisfaire le mois la 5 heures quand même il faut féliciter union sacrée Deko Fabien merci na invitation et merci vraiment plateau liboso ya bino ne oui plateau ya liboso biso ba pour ya ona de maintenant nga junior que je salue en passant bayana ko défendre biso mais là il y a biloko botomboli pota moni na pota susu Deko Fabien pota oyo ekufa na pota oyo ya sika ezalaka ndenge moko te pota ekufi boye kotumbolelanga yango ezosalanga mpasi de koloba ke balongoli couvre-feu mpe bapusi couvre-feu de 21 à 22 heures mpasa na nzala opesi mai po esala nini ekokalme après Flavien toyebiseki non balobi bieke nakondima moko nakosengi kongo ebongi taki kongo ebongi te na ndeza oyo nakoyimbela ye te nakokomisa ye te nakobeta ete mpe ndikofeli ndiko Félix intérêt na biso tolobi bamama baza komia okangi zando okangi nyonso balobi fongola bango couvre-feu
pardon, un permettre social. Merci quand même la dengue. Ah, d'accord. Les États de Baké, merci parce que ceux qui n'ont pas merci quand même de 22 à 4 mètres bibé, l'ongola. Pourquoi? Et là, c'est comme un moment de voler. Bande comme ici, pas côté ninga. N'a pas de quoi mettre ma karaoke na quartier. Comment ça va? À l'hôpital, les codanou, il y a ça, mon cousin, mon calongola. Parce que ça, qu'on handicapé, moi, tu mets ma concert, pas 23 heures. Tintongo, c'est pour la réalité. Le corps va m'attendre à payer. Le corps va faire ça, ma condition. Le vaccin bandi. J'avais quoi, le corps de l'émission, tout le monde confronté les lots. Covid peut vaccin bandi les lots. Le vaccin bandi, tout le monde va vaccin, il va se couvrir. Il y a un dossier de Félix, le gars couvre parce que ils en ont raté qui veut la personne. On appelle dans la Moussala, Fonds national de solidarité contre le Covid-19. Ça peut nous ça, on a profité. Dominique, pas d'aller coordonnateur dans Bango, parce que place il y a un problème les amis, parce que quitte. Mais pendant que la monnaie était. tozomona bato bake balongolaki babunda balongolaki tambo bapesa bango prime mais bato bana covid bamema bandepa na biso bamétier bapesa biso prime na biso biso nde bato tozobanda soka similitaire bango mpe bazobunda cest mboka baprime mboka ya kopromote ezebele. Merci beaucoup. Bandeko Balandi, union sacrée face au FCC. Union sacrée face au FCC. Quel FCC? Toyami mwana mboka Papi Moussa. Oyo azali cadre munene na PPRD ba PPRD wa parce que ba mususu ba katisi na union sacrée bango balobi batikali fidèle na kapange. Papi Moussa sur ce plateau boyi malamu na plateau na biso na base était union sacrée na ngambo bino kanisa qui était pouvoir botikala bino 18 ans le lotala de conférence ce qui dit na ba jean bokia ko dondo. Non, vous ne pouvez pas les tickets pour Joseph ndeko omoni mutu oyo aviaka mutu akopimbwa sa bilamba ali mutu akoyeba pasi mokolo akokoya likolo ya batolo ya bato bali na onction nde akoyeba pasi akopimbwa sa bilamba biso sokomoni mutu ali koanvie pouvoir ya bandeko junior oyo yebaka ali mutu apimbwaka parce que moi je ne peux jamais yon de fois bandoki bandoki mais yo mona teke non de ko junior akoma ndoki ya politique yo tande ngakulu est-ce que yebele na forme mais bako sa musala mboka ndeko la bichou ali pasi bon tokende ka plateau yango yango to continuer là non ndeko ça serait vraiment ingrat tu sais que c'est toute la première fois que na na isika o chano azaka pe muto enyo sacré azali congolais azali atanasse vraiment vraiment c'est pasteur te ma musala nzambe pasteur pe abanda voilà je connais voilà non c'est quelque chose pasteur abandal ti ok donc il faut quand même te féliciter c'est un congolais non il faut quand même qu'on félicite mais moi na continue ici quand on a moni quand même que non c'est du professionnalisme quand même matos kitoko donc il a investi kitoko ya suka ba tumsuso ba katisa ba kende na nyo sacré ba du mon propose le kola ba olamba madesu donc voilà mais on dit que na musala na bino ba journaliste faut biloko bele ba kangango et puis ba journaliste bele faut balongo. Mais je vous dis, l'immoralité, quand il y a 4 bino, c'est qui non, comment c'est immoralité? Ah voilà, c'est quand on le lango. Même si tu as lu qu'on félicite pour Akende sous le colo, abonisa sous chaîne ils à la malamu, mais le colo yo pour yo koto na dit non. Babeti choix mabete kozwan sinzili ya Congo ko ya na ena awa sentinelle donc cela veut dire que moto kopela na ZTM maintenant Dominique voilà bande ko banandi émission de bandine de bakiti ya la ko mais quand ça passe en 2 minutes la baki si à proximité parce que on a une mission population et c'est que c'était bande ko na mission à my god la bible de confréter to ko ba ko la weta my god mais toyoki d'après certaines sources là bakiti ndeko ya avec okamba ngomba wana ya structure ya my gold mwana mboka seshka sanda bazali komsena na justice ya mboka wana zali ba information na ngati ko zali information toujours la source ya RFI pour être banque centrale du Congo le bakiti lolenga kopesa misolo wana ezali vraiment irrégularité wana donc dossier wana tokangi yango pour être to kufungula ngo na mekolo koya et puis dossier Hassan Bandeko Balandi c'est moi ba être terrain oyo ya cimetière ya Kasabu terrain on a écouté sous un conflit. En 2 minutes dans nous, journaliste d'investigation,
Qu'est-ce qui se passe exactement? Tout contre la mesure si j'ai l'habitude du gouvernement, il y a eu un sacré. Médecine de conférence, je crois qu'il y a un métallique, il y a face à Kassabou, on a des conférences, il y a des journalistes. On dit que comme on va tous le baraka, calé, on va se mettre des coups. C'est un bito tcha. C'est un bito tcha Hassan. Na bandi kwa na sana likibona mbongo. C'est que mbongo ndi la koki. Na Congolais. Ba Congolais wana. On va rouler la mabeli. Sana sana. Tu la Hassan ndio kopesa mbongo. Pona côté la Hassan. Kina côté c'est mbongo. Pona côté la bola. Na la lobi. Biso to bike. Mutabonga lelo ka okabate. Biso ba ko kabila biso te biso beto. Peuple wana komisa ka bango. Deba okomisa biso poto bundira mama pepe ikamo nyo setali muta pepe mama sote kala basangeli otike mabe bazali ko tsabino mana les bobenga ndiko dani na kokita bena kozana kolobela yango parce que Congo za Congo ya koloba ndeko frabie ndeko Hassan asomba soit disant mabele na mituna balobi asomba mabele mais asomba mabele yango epa nani même document mon côté oza collection ndeko Hassan asomba mabele wana minga na mabele wana atekango l'état za parti na iba chef coutume baza voilà mais qui me kotaka aka da sapesa mbongo mais ba sombaki mabele asana yeko babi non ye mabele ya sombaki ti côté ya ba senzo kipana ba sombaki nde ba senzo kipana bakina na juste mais le problème ba senzo kipana bité ndeko danu mekano ko bela biso po état de l'homme ko za boka ba bati na batiango wana jo ba kokela répondre ndeko jike ba kokela ko répondre problème ezani ba kaiti ko samba ministère public asi akati apeti bitu ndiko nyabite bapesa babeka wana bato cadets qui vanse babeka wana bato tellement conservateur bapesi bango 10 ans de prison. Le ministère public a condamné la bango. Non, le ministère public ne condamne pas. Déjà, lui, il lui donne les réquisitoires, son avis. Mais tu es un ministère public a péché. Tu me dis que non, on dit que non. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Pour mes amis, nous cassons dans un temps de Sambongo. Un Libanais, un Libanais, ça va Sambongo, Bélinga, tu m'as été. Est-ce que nous cassons, oui, nous cassons, à quoi que ce soit, nous avons une PC, qu'aucun de côté à Bandundu, pétard, la place est vide. Est-ce que ce mammouth, ceux qui passent sur ma bélé, Netingana, Autosalina, Medna, tu ne pas de nous. Est-ce que tu peux ouvrir la babélé, un Libanais, na Katsaliba? Ah, on a besoin de nationalité. Tu vas essayer nationalité. Mais même ceux qui ont soumis ma belle de confirmer. Pour nous, c'est un problème. Et tu as pris ma continuité. On va sommer ma belle Libanda. On somme ma belle Libanda. Tu vas mort. On somme ma mort. Parce que à ça, nous avons confié. On dit que ma belle pas banane. Dans la seconde, c'est un bongo. Merci Dano. Papi Moussa peut perdre ma conflit et belé, ma vie hérité, nous t'attika ba conflit avec Joseph Kabila. Ba conflit les alliés belé na ba justice, ba magistrat ba tambolé qui m'a bé ba dossier belé. Oyo bo commissaire ba ndo parti ça donc chinois beti général Mbata. On va Kabila. Mbata là. Donc au cas Libanais bina kubungisa yo. On approche nga ba ko approche. Ba ti fallait voilà. Est-ce que vous combattez là-dedans, Félix Tshisekedi? Depuis nali mukongomani ti lelo na yebi ke chinois na no betanga te libanais na chasse ngate parce que de nature tout d'abord brutalité est notre partage donc tokoki jamais ko supporter lo kwa bongo mais siko tondimi basala ki bongo ezaki période ya ndeko Kabila kabainge impunité zalaki sika siko banjelu nde bali kokamba boni ekomi facette koleka oyo satana Kabila banda kokumbela masolo lelo kende na epene je suis un docteur qu'on a déguerpir en confusion de nos bas comme même ko détruire mbangu en étage Kabila ndo mutasinya ki réquisition kende na ma campagne ba okotanga ba komba bandeko o bali na kabina mokonzi mboka ndeko Chilombo t'as vu l'influence ba dirkab na ba dikaba na banda ko kuna ba ko Kabila ndo mutachindi bango on peut récupérer ça mais écoutez problème est alinini les loto tika makambo ba chantre. C'est ce que je vous dis, l'immoralité politique. Lorsqu'on n'a pas les arguments d'avancer sur la place publique, to koti na makambo politique qui a subversion. Pour to koti sa ba kongomani logo mongo na mutu. Bande bono surtout ba ko baza ki pena. Bon, il y a lui c'est un fruit de transhumance, hein. Ils étaient chez nous, ils ont traversé de l'autre côté. Bakati ici donc ba mela mabela à côté na biso. Mais son komoni mwana akoto sa kokote mais akoto sa tata ibaka lokama
Donc parce que mutu so ko tosa kabila te mais ko tosa tata o kabila bota donc alokama. Mais kasi to ko ba boni boni. Lelo lobi my god dawo. Tozongela ngo pona koma na impunité ya justice bo banda ko kosa kongomani ya bangole. Pena personne na ba preuve nyo surtout. Fada agence wana. Tolobela yango ere bandie comme pesa mbongo gana ba plateau na yo na ba télé singati na belela na obike c'est une escroquerie. J'ai subi des menaces. Ah bon? Des menaces impossibles. Un jour je venais na Hypen na le peuple parle. J'arrive na devant tout ba télé misanga ba menaçanga na embouteillage. Pourquoi est-ce que je parlais pour dénoncer moi ya Maïgad? Mais si quoi lelo baloba ke non de ko chulombo. Aloba ta komisa ba kongomani nyoso tout ba millionnaire. Yango nda tindela ki bango Maïgad wana ba koma ba millionnaire nyoso bango na 12e ring. Là où je dis que c'est faux, c'est parce que mutu a cela qui boutique na bango place ba bando sala ba aventure na bango na limité. C'est le parquet. Et ces derniers avaient déjà comparé devant la justice. Mais dites-nous, état de droit, il y a solo Kabila banda ko salate, il y a solo des alliés de Kochulombo. Millionnaire wana. Justice ne local. Mais alors, qui avait fait lui? Voilà. Union sacrée de Mbaya, on voit que nous va comme ça va Congomani ba millionnaire, ba loban de Kochulombo comme ça va Congomani nous surtout ba millionnaire. Mais oui, ba menaçanga parce que j'ai dénoncé ba vidéo zali. Pièce contre pièce au bolingi to kolaksango. Mais lelo, même parquet qu'il avait scellé, ndeko nanga ya union sacrée ye wazali a au contredire ngato mona soki ya makasi. Union sacrée bake bako ba scellé na pouvoir na bango. Bakangi batwana, batie bandanga, basoude, je t'informe. Basouda. Bazui batwana bake na bango na parquet. Donc ça veut dire que l'État est en possession de tout. Mais boni lelo bako yebisa ke bako lukande ko wana. Mais na ba investigation tu peux comprendre que ces derniers étaient même militaires. C'est qu'on aurait appris. Mais yebisa siko lelo a commis na parquet. Parquet a état de droit. Ba fandi kimia ba yebisa ka ba kongomani te misolonyo surtout ekei. Jour moko na colonel Bernard ko tandako bo policier moko aza garde chez Pembe nanga. A telemisinga. Ngana zombongo nanga $4,000 ya pasi. Nanga somba ba moto pour que e banda ko sala balenga yango nga na bando belela ke banda ko komona wenza ki masekiti siko yawa mbongo ya lite mais parquet akolukela yawa est-ce que ende muto asera yango nde pona ko chiter non les bande ko union sacrée ils sont retrouvés rattrapés par leur immoralité quand ils étaient les opposants basinga ki mingi ils ne savaient pas la gestion était quoi. Mais aujourd'hui, Bali rattrapé na réelle gestion. Bakoye ba place bako bandela wapi bako suka wapi pe manandeng ya sécurité. Voilà, union sacrée. Pe manandeng ya sécurité. Dans le cabino conflit, les amis kozo na cimetière il y a terrain, il y a cimetière à Samoudelo avec un Libanais ou Bunda na Zandu na Ngobila mokozambo kayo kokata. Pour ba yete ba Congolais c'est pas tout ngo wezaki donc yo Libanais longa wana sala magamu susu. Les mêmes Libanais on les trouve dans cimetière ko la susu na ba sujet congolais plutôt na ba Congolais sujet Libanais ba belé la susu. Aujourd'hui pour on dit yo mutaku ya mbekube na ba na bilo ka ngona. Merci Papa Sentinelle na malobo pesibiso. Na kolinga pe otikela nga pe même pas matin gene otikeli bandeko na ngai. Avant de répondre à ma question na yo na ko ramasser un tout petit peu ba nyamu oyo ndeko na ngai Damnou que j'aime beaucoup. Donc très déjà mokonza mboka il fallait longola couvre-feu pour na bato ba karaoké bazwa ta ko sepela. Mais ça c'est grave. Ba congolais ba ko fali ko karaoké mon frère. Comment qu'on sacre na peuple congolais boy? La vie même est sacrée. Je me comme Konzamboka qui est fêti. Voilà, ça va Congomani te. Tu as embrouillé quoi mon frère? Karaoké. Karaoké ngelo bani. Musique ba toazo bina bazo sepela pour la réjouissance. Covid et Syrie ça ba congolais. Yo le ennemi à peuple congolais. Ça c'est de 1. De 2. Na yo ki ndeko na ngai Papi Moussa. Mais ce sont des accusations graves, mais gratuites, que le chef de l'État a ce gars qui me gueule de pas comme ça, ma gueule de rêve, pas comme ça va congolais millionnaire. Naloba, nazolo bango tout haut et ça le kuta. Ndeko Papi Moussa zo kosa.
Nul ne peut jamais se prévaloir de sa propre turpitude. Tango toyokaki na baitando susu bandi kobelela bokende kuna te bakoescroquer bino ezali ya lokuta. La banque centrale du Congo n'a jamais donné l'agrément na eloko wana pour qu'elle fonctionne. Donc yango biso nyonso na motoma ngongi na yo okei na $4,000 na yo bameli yango nga na kosepela ndenge balia yo mbongo na yo wana pamba te oyokaki toli te motoma ngongi ngai namonaki bandeko baza kose bousculer na limite kuna na 16e ou 15e quelque chose comme ça pona kokende kotia ba dépôt na bango yo mona wapi otiki mbongo na tongo na pokwa aux USMS autant de bénéfices ya wapi c'était de l'arnaque et bandeko ba collègue na ba journaliste ba confrère yo balobaki yango balobi eloko wana ba mususu balobi pour ne pas citer son nom limbisa ngai ndeko na yo leki na yo sango mokonzi alobaki yango alobi eloko na ezali escroquerie mutu makasi on voulant trop gagner bandeko ba perdre asa ko taxer alobi ndeko wana soki azalaki militaire Serge Kassanda soko on aurait appris ok à côté militaire c'est Kazalaki Soda Bandakala pendant 18 ans. Alors t'as fini mon douter dans lobby kaka. Une observation. Pendant 18 ans. Ah, ok. Bon militaire il y a 2 ans, il y a commis. Bah Oudjana peut ba na moins de 2 ans. Non, s'il te plaît. Tu quand le bande donc bilan de bokomi saki de Kowana Soda militaire Serge Kassanda. Na ko sepela. Batia maboko na ndeko wana bakanga ya samba. Voilà. Bon matin mutu moko azali likolo mibeko ya l'état azate na yepo na likambo ya terrain oyo bazolo ba asali mon frère totika ba discours moko séparatiste la xénophobie ce n'est pas normal soki lelo tozala quand même reconnaissant économie na biso pe lelo soki ezali pe moi côté pas moi muke grâce pe ya ba expatrié expatrié ba ko investir awa ba pesi pe ba ndeko na biso ba congolais moi misala ndeko wana sani na ndenge na ye moko akendaki ko s'approprier na terrain wana te nga na yebi terrain wana ezali terrain ya l'état azala makoki azala possibilité ya kotekela mutu oyo azala makoki ya kosomba c'est question ici c'est une question de droit est-ce que na yoki ndenge ndeko na nga lobi réquisitoire ministère public à Sengeli ba conservateur 10 ans c'est-à-dire dossiers à niveau de justice ndeko wana na makasi na ye na mbongo na ye aika mbala moko a clôturer terrain wana jamais oza ko défendre maman maraîchère ba sala kawana c'est tout à fait normal ba maman na biso pas ces na mboka bandeko 18 ans et boma mboka to ba vérité Kabila zaki mabete ba collaborateur ba papi musa oyo ba pesa ki etoli ya malamu te mais ye moko mwana ngani motema malamu na lobaka toujours azalaki mabete mais azalaki na ba collaborateur te na yango nazo chité dossier wana ya terrain wana na yebi kuto asanete mais je suis en train de réfléchir ko se baser dans ma fait dès lors que dossier est à niveau de justice totika ba kata yo okomi et comme ko s'approprier dans les kambango bobenga ngai so ekomi likambo yo komi instance judiciaire dans notre foula le coup de dossier est à niveau de justice totika bazuzi bakata soki bakokondani ba conservateur bazaki nommé na nani na gouvernement mbulamatari ya république donc baza ko engager république démocratique du Congo et donc de quel droit na yebité na kokote na tuni kaka alors que ya mboka junior bakoki na to bandi pe na yo kaka sujet na biso parce que tout ce que na ngwa mingi te likambo ya union sacrée mais yambo to kende na likambo ya union sacrée bobibilo ete mbulamatari di sama lukonde ezali au complet sengeli to baba nani bazali wana koleka ndenge nini kasi na yango bandeko balandi après sortie du gouvernement après kobimisa ba oyo bakozala ba animateur o mokonda buka alobaki ete yango esengeli esala mosala po ete FCC cash et pesa ke makoki te ya mosala alakina ba congolais le peuple d'abord ekozala fiction te ekozala réalité ba warrior ba ko ba warrior ba koti ya mosala esengeli bazala investir na semaine oyo kasi ezala ba o musuka ba ete ya solo ndeko Félix Tshisekedi na pouvoir na yo na ebité mamu na loba mais surprise archive du jour ya on a lobaka na ba politicien bino ba politicien boy baka makambo baka les paroles s'envolent oui mais biso to bomba ba vidéo archive du jour ya mokolo loba ndeko balandi surprise to lata
Bozalaki Bobo, Bokekino Genève. Souci ezalaki était peuple a gagné élection. Leloyo, moi Namboka Félix Tshisekedi a gagné élection. Bokoki ko sangana te na kosenga bayimboka pona ko sauver baibali ko kufa bututo moi mama Ebazaiba. Tokoki ko sangana te na kati ya corruption, na kati ya iniquité. Un président conçu dans la corruption mboka ekobeba ezali potopoto ye moko Félix alobaki. Tozabo moko mutu ya kolonga na bomoko komo na enani likama akozwa likama ekozongela ye moko alobaki bolimbisanga nasalaki baerreur nazalaki kolala pongi esalaki nga me aza nanu kaka na kati ya pongi yango wana tolobi na ye alamuka pouvoir oyo ye azondima wana ezali cadeau empoisonné yo mutu ozwi toza meme mpa na mawa na soni yo moko ke nazwi nanga 15% mpo balakisaki ye barista balobi tala ozwaki kaka 15% kutu shadari aleki yo me tokotia yo wana mpo yo garantir bainteret ya continuité na biso azwi andimi yango wana ozoka bana bazoyemba Félix ateki mboka mpo na pouvoir na ye moko ekosimba te meme na nzango balobaka ngala moyibi ezalaka na suka te. Maintenant que pouvoir eza na maboko ya peuple toloba bongo MLC décidé ainsi que ba parti politique nyonso oyo ezo constituer lamuka bakoki kozala prêt ya kotravailler na gouvernement oyo ya Tshisekedi. Nasi na répondre yo ke tokoki kotravailler na kati ya corruption te na kati ya iniquité te soki ezalaka mpo na pouvoir bomonaki biso na réunion le M avait dit to pouvoir wana te nana azalaki kolela koma premier Kabila Félix te babandaki na nani na balibangati idepesi baye kozwa nani Chibalat idepesi MLC alobaki partout olingi baélection alors les bonnes élections. Voilà Bandeko Balandi, papa Sentinelle, Aosa Moussala, Ngate. Dans le bas qui était Sentinelle de la République, a couvert na mboka. Pour être solo, makambo beleza na mboka. Bobi Moussa Sentinelle Sala. Pendant que Bamsou Balali, Bapongi ya kobate la bato. Ako kenge la bato. Ako tala moyibi ya kobimela pa okote la watu. Tango okola mukana tongo bomoni loko sozalaki kimia, boyi te papa Sentinelle Sala Moussala. Yango ba politicien, boyi ba mbolo baka. Population za moumbu te. Population za moumbu te dans sa commentaire rebelle te. Papi Moussa. Parce que tout le monde peut être bino la FCC PPN au commune opposition, bino de roi permet Félix et Kabila. Mais mamsou ba kinai na ngambo union sacrée. Mais na ngambo union sacrée peut bimi sou babimi, liaou abimi, baza belé babimi. Na pesi moi na mboka liaou mbote. Jean-Pierre liaou mbote. Te liaou na mutu na ngai DJ Mudimbo. La peste en mbote. Papi Moussa, bino baï politique, boso ba population pour nani malwe pa na yo. Union sacrée za wana. Ndeko tika na yebisa yo ya mboto koma na isika wana ya politique ifuna nuna meka kozongela ndeko na ngai ya union sacrée au Bali na France. Ozana kata sujet. Voilà. Tika na nuna na éclaircir yo. Obele lia o lobi que non insécurité na Équateur. Kabila mpa okambambo. Bakata Équateur lisusu Kabila nde mutu alingi bakata Équateur azwa lisusu kote kuna. Yo ko bele la ngona itando ekete. Ngala go finga mata Kabila tamu kolombo. Kasi ngona te bele la skopa ndeko Chulombo. Je suis reconnaissant na Kabila. Voilà. Te na yebi. Parce que na lobaki no ke moi koko ako finga mwana wako finga koko. Yeba ke ali modi. Lokoko to sa koko na yo. Okende liboso sika siko yebisa mutu remplacer koko na yo. O ali na mpifo ya nkasa lelo. Congo partout nous sommes déchiquetés. L'insécurité bat son succès partout. Il y a une province qui est stable dans le Congo. Province. Ça va depuis longtemps. Non, Ndeko. Soyons sérieux. Bopiolo la Kimingi. Erbozaki Libanda. Mais vous êtes sacrée. Union sacrée aujourd'hui. Boko Mika. Ça la rapace le roi de conflit à Kabouana Nabino. FCC cache à l'union sacrée. Yokanan.
est-ce que oyebi ke biso bino ne boko sa songi songi po bakabwa oyebi biso tosepeli makasi nkolo ali bolingo to bando lekisa tant kozala na bango oh nayebi sio nkolo ali bolingo tokotikeli bango sikoyo toyoki toali bazwi assemblée nationale na bango pepele moko na sénat na bango ndenge aliseki ministre premier ministre na bango ndenge gouvernement na bango kitoko na ndenge aliseki te mais okomona déjà bango ndenge ekolakisama déjà botau ebongo bapétitionnaire barévolutionnaire oyo kana union sacré plus de 100 et quelques babandeli komatisa mongongo lokobanga ne mosusu gouvernement eza te mpo ondire likambo moko ezali sikoyo bino na ngambo bokosepela nazokoma kuna edel ça nous intéresse pas cette immoralité là janvier je vais t'expliquer l'erreur au bango bakomettra ça pourra consulter la science au babengi ozonga mpe na chiffre du jour oui naoyebisa yo ndeko na ngai insécurité wana koloba te il faut nous consulter nous qui a géré pendant 18 ans l'expérience pour nous poser la question comment est-ce que tosala koke ezala na baterritoire nyonso tout équateur lelo bisika oyo tokoki kokokanisa te ke non malamu équateur là où jamais pensé on peut vivre ce qu'on vit aujourd'hui et comme la gestion na bino tu n'as pas besoin de le dire zala calme union sacrée alobi dossier my god ngande na lobi ke non ndeko yoka je précise batu oyo kaka bino ba chantre union sacrée vous les chantres qui chantez chaque jour comme vient na bino za abanda parti na eka moi kiosque na inani na mchiao ebiet nani vient on chantre oyo union sacrée abimi na gouvernement te wa bandola la kana na etando ke kofinga kabila chaque jour kabila te kimboka na constitution abimi te vous les chantres de l'union sacrée bino ndeko banda koloba na simande kwa chulombo ke non oyo ndeko chulomba lobi akomisa bakongomani nyonso tu baba millionnaire makambo bozwa moral na bato bale bango mbongo na my god ba langage na bino yango wana si vous posez tout le monde question à bato ba chambongo na bango mokonza mboka lobaki ken buno boyoka kite mokonza mboka lobaki akomisa nyonso bakongomani baba nini baba millionnaire kope yango bayoki kabongo lokola ndeko chulombo ndalo wa baye au déverser bambongo ezapi ba meli bango kabila muto aya na my god ba meli payot. Moi, je ne peux jamais mettre mon argent dans cette vaste aventure de l'union sacrée. Archive du jour. Ça, il ne faut pas me le dire. Mais archives du jour aujourd'hui sont rattrapées. Les soins, ils doivent retenir. Les soins, ils vont retenir. Félicitations, les immoraux. C'est ça l'immoralité politique. Et vous bazaï, les lois à gérer, à kamba na mutua pour la 15%. Bisoto koki ko kamba na mutua pour la 15%, te ndekochu ko 15%. Ramajan Sadar kutwa lekao na bavo. Sadar na bino PPRD. SP nangati. Coup sur coup. Muto aleki ba président nyonso to ya ba miki ya ba parti nyonso to. Il y a un président parti te. Oh. Mais non, personne par rapport à statut. C'est un secrétaire permanent. Ah mais il est comme secrétaire général comme moi tout ça même statut. Il est mon collègue. Maintenant. Nous sommes en train d'expliquer les choses si claires. Pour expliquer l'immoralité politique nous rattrape beaucoup plus nous les politiques. C'est pourquoi secrétaire Obakima. La politique elle est dynamique. Écoutez, oui, la politique elle est dynamique. Étant politologue de formation, la science m'a dit la politique est dynamique, mais les acteurs ne sont pas dynamiques. Mais lorsque nous avons les acteurs dynamiques, il y a un vagabondage politique et transhumance au bamboume au botama na union sacrée. Mais Ndeko, avec l'union sacrée, on ne peut rien espérer. Pourquoi est-ce qu'on ne peut rien espérer? Genèse, tout d'abord, il y a fiction. Parce que moi, j'aime m'appeler bien ça, fiction. Il y a fiction et union sacrée. Une histoire sans soubassement juridique. Ah bon? Mais il est là, je dois me contredire scientifiquement. Le FCC aussi a un soubassement juridique. Je vais t'expliquer. Mais tu n'auras pas même à me contredire scientifiquement, même juridiquement. Je m'assigne de ce que je dis. Une fiction de l'union sacrée, où les gens ne savent pas l'union sacrée c'est quoi. Quand vous posez même à Junior, l'union sacrée c'est quoi? La vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État c'est quoi l'union sacrée? Tu vois que c'est vaste aventure. C'est une vaste aventure. Un projet creux. Même Banzou, Bato, Bakoti, Namboula, Matari, Nabango, il fiction. Tu sais, aujourd'hui, en droit, on dit ici, ou soit en droit administratif. Oui, non, il faut t'expliquer pour qu'on clairement. On appelle ça là. On appelle ça là répondre pour l'union sacrée. On appelle ça le délai. Oui. En droit administratif, on dit qu'une sanction peut être positive ou négative ou sanction judiciaire. Mais aujourd'hui, on a yebisanga bato bakenda na fiction et union sacrée. En politique, tout d'abord, lorsqu'on doit être sanctionné, la sanction ne veut pas dire seulement une sanction de quoi. Ça peut être une sanction politique. Mais les noms yebisanga bantoma o baali na gouvernement.
ils doivent être sanctionnés par quelle sanction? Parce que la sanction se réfère à la charte ou l'élément d'autre intérêt ou statut. À vous en réponse, je t'assure. Parce que ça n'existe pas. Donc c'est pour vous dire que le pays est en train d'être géré d'une manière. Merci. Je me réserve les mots, mais ça va venir. Pour finir, il faut parler, sois à l'aise. Non, oui, je t'explique. L'état des droits, sois à l'aise. Non, véritablement, dans l'état démocratique. Voilà. Je vais t'expliquer. Liberté d'expression. Ouais, ouais. Liberté d'expression. Parlez, j'en à l'aise. Lorsque vous voulez parler de la liberté d'expression, il faut féliciter Kabila. Parce que si Kabila n'avait pas créé cette liberté d'expression aujourd'hui même, la liberté d'expression, ma femme a subi menace terrible, ma fille traumatisée jusqu'à aujourd'hui, vendredi, par la République de Haut, où ma femme a été agressée à mort. Pour l'opinion. Tout simplement parce que moi, mon mari, je suis en train de mettre mal à l'aise les chantres de l'Union sacrée. Mais ma femme doit subir ce que moi, mon mari... Mais je t'ai dit. Mais vous voulez me parler de la liberté d'expression? Et puis je vais t'expliquer. Va voir tout d'abord mes véhicules. Dans quel état ça se trouve? Mais comment? La liberté d'expression, je voulais t'expliquer, non. Ici, pour la consulter, avec Union sacrée, on ne peut jamais attendre quelque chose. Botaoui Ali. Parce qu'il y a mon compte de Sama Lokonda. Aouti na liboumuni. Aouti na libouma malaise. Malaise et Ali nini. Achat et conscience, immoralité politique et transhumance. Voilà. Mais si quand les gens yebisanga imuta aouti na liboumo maona koluba et Ali. Akobota mbumani. Oyoki batu ba chantre o yenyo sacré na ba député. Oui, na ba chantre. Na ba chantre o ba emba ki keno biso ndeto kwesa ki mabunda. Ba koti na gouvernement. Oui, ba koti Alexis Tambomamba. Ba koti na gouvernement 26 personnes. Ekokite. Oyebi ba makambo na bango pour que ba longola bango. Ya erreur zalaki nini ndeko chilombo ayeba kiteke no pour que boko isa Kabila kabanye musaada toka juu. Il faut réfléchir 80 000 fois. On a fait une loi cavalière en disant que non, bah député bali bah électron libre. Vous allez agir d'une manière libre, sans pour autant se référer à la base nabino soit na ba parti nabino. Sans pour autant se rendre compte que même en 2023 lorsqu'il y aura contentieux électoraux, lorsqu'il y a des contentieux électoraux, les députés besoin qu'un mandat réquisitoire il y a ba parti na bango pour que ba kende se présenter na ba contentieux wana. Mais si kasiko bandeko ba sala mubeko na député ali électron libre. Contentieux vous allez gérer ndenge nini. Siko awa ba lobby ke ba ko investir gouvernement wana te. Ba ali obligé à kende ko bonde la bango. Pour que le peuple aille ba ke ba la kana majorité te. Parce que si vous avez la majorité, il suffit seulement de donner mon donne que ça peut se donner. Mais la République est dans la rue avec votre comportement cavalier. Voilà, Union sacrée, en tout cas, va charger Union sacrée, va charger Chilobo, va charger Yo, pour tout le plateau, en tout cas, la PSOP, tant même temps d'antenne, on répond de l'Andeko, avant de connaître un journaliste, à Zopé Malobo. Merci, Papa Sentinelle. Ndeko Nangai a perdu des restes mémoire. Oh. À lobby est belé pour ne rien dire. À lobby est l'autre côté. Oh. Mais j'ai à lobby est l'autre côté. Mais à retenir est l'autre monko. Et pas y a Papi Moussa. Il est trop peiné. Un des autres salariés. Mon frère. Tokoki kotonga RDC na kimo. Tema mabe ngana mone pas l'autre. C'est la première fois na mona obo. Je te reconnais plus. La République il y a Wewa. Ça c'est une république de Wewa. Je te reconnais plus. Vous avez attaqué ma femme et ma fille. Bah où tu n'as pesé. Mon frère. Ma femme elle n'est pas policière. Nous en a mis sous nos hommes. Yo somono mo sinanga na plateau. Laisse-moi le temps de parler. Non non mon cher. Non non. Tu sais que sa femme c'est ma sœur. Ah d'accord. Moi j'accepte ma femme, ta femme là, ma sœur à moi, bah agresser na balabala. Parce que tu es membre de l'Union sacrée, aux autres les cas na plateau. Mais ceux qui sont à PPRD pendant 18 ans, ceux qui ont tous à la bino biloko boy. Bino bongo bongo c'est Congo. Voilà, malba pas là. Ah mais c'est quoi ça? Ah si si, Vanda qui peut qui m'aide. Na Vanda qui. Ok, merci. Papi Moussa. Bon, alors, je sais pas, il s'agit de quel PPRD à Zolo parce qu'il y a un PPRD comme Misatou. PPRD, il y a confrère Nangaï Jimingalasi.
perdre à Ndenani Jimmy Ngalas. C'est yo fallait qu'il m'a noté, on a pas la big idée, la personne big. Papi Moussa Zolo. Donc peuple de ça. Azolo ba liberté d'expression et démocratie et n'a rappelé le Komoko. Les tout puissants Kalev Nabino Azawapi. Au moment où Aner et Zali endroit yako ko interceller batouté ko vandisa batu ba 3 ans ba 2 ans na kati ya sia babele na kacho. Tango Félix azosa la campagne na ye, je me souviens. Alobi dès lors que na Zubo Konzi ba kacho ni kozala nini okanga na kokanga yango. C'est ce qui s'est fait. Tous les cachets en air. Et ça kokanga. Yo yoka mutu bakangi ala na air. Oh, na kacho. Il y a des gens comment le loba handicap physique. Ba tikala ba eboso non à cause ya régime où tu collègue. Caleb Moutonde. À l'époque, il y a Bino, tant que vous comme Mamoka. Vous pouvez bêta, vous pouvez critiquer. Bah, qu'on enlève yo, les loyo, honorable Mongo Yabiso, il y a digne fils de ce pays, j'ai Koko Moulumba. À comment la première barre, à cause il y a Bino. Bon, ça exemple, il y a gestion T. Vous faites la kimia, bon, le bail côté. Bata l'union sacrée n'est sans ça. Boyo Kassoni. Ozolo ba union sacrée. Union sacrée ezali na charte te, ezali plateforme te. Ezani. Contrairement à notre erreur, ceux qui toyebaka FCC il fallait que sécuriser, comment expliquer le professeur Nemi, le coordonnateur, a verrouillé FCCT. L'union sacrée, tous les partis politiques, tous les regroupements basés en autonomie, basés libre. C'est quoi? Vous le verrez dans quelques jours, le programme Union Sacrée. D'ici samedi. Parce que j'apprends, le gouvernement vous allez investir d'ici samedi. C'est maintenant. Soyez tranquille, cher ami. Vous allez acheter. Corriger comment gérer Mboka. Ah bon? Avec F Bazaïba. Ça, c'est son. Au niveau des vieux, laisse-moi ramasser biloba le bolobi na plateau télévision. Responsable de la biso. Diaspora peut dans la biso. Mon frère, je te dis ceci. Vous devez reconnaître le fort président Félix Tshisekedi Azosala pour Mboka na biso. Dans 2 ans seulement, Félix Tshisekedi Tshilombo a kangi ba kachonyo soaner. Ah bon? Liberté d'expression kofi au lobby nous t'a occupé au azate. Dans 2 ans, les loyaux tout le monde a une infrastructure et comme on a. Ba saut de mouton, ba biloko belé, ba projet zali belé. Au bino pendant 18 ans, chaque fois Joseph Kabila avait de belles initiatives, mais il était très mal entouré. Pour l'intérêt bateau entre autres, ndeko Papi Moussa. Bokilo nanga. Bosunga Kabila te. Bosunga le président honoraire T. Na pesi mbote côté Azwami Rais Kabanki. Boyoka Soni Bozali, exemple et modèle de la gestion T. Président de la République, au courant de la semaine, le gouvernement a bissé union sacrée. Les tout premiers gouvernements, parce que jusque-là, ils ont FCC caché, ils ont camp. Nana militio yo. Nana militio yo. Ils ont ministre, les ministres sont bazo kamba. Bazo kambate. Bozolo bandenge nini, bozela. Gouvernement d'ici samedi, il va investir. Alors, mais ce que vous pétitionnaire ou on a révolutionnaire. Nandako nyonso ndeko révolutionnaire na bandako nyonso bakaboli union sacrée na bandako nyonso incompréhension ezanga et na pesi histoire ya Bible l'enfant prodige moi avant de pas à parents alors papa sanga part na ngai na kende ami koki akali papa na motema malamu apesi na suka azongela ki parents. Cela veut dire quoi? Le président Félix azali papa ya bana nyonso union sacrée na kati ya famille ba meonta bazanga kate. Les députés va manifester mes contents dans le mais lobby jamais nulle part qui va investir le gouvernement. Si mais moi pas mon Konzamboka,
et puis qui met ses coachs na kati libota pour ton information. Donc ba jaloux ma qui t'invite moi. Ba jaloux bazali sous te. Bazali pété. Aboni teza bomo. Baba ndai ko réclamer wa biloko moko ezala qui peut fonder parce que on est comme pas 50 000. C'est faux. Ba député baza besoin Soki bazala qui na mbongo zo tambola je sais même qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des infiltrés bazawana. Oh bah papi Moussa batina qui pona baya ko infiltrer biso. Soki elo ko na $50,000 ezalaki. Ben ngeba baratir la balabala. Baloba yango wa corruption, il y a 15 000 achat de conscience ba député. To sanga bango boya na la preuve. To pesa papa ba député pona parce que ba député na biso baza ba monsieur. Na beti tolo ba député na biso bazali ba Matondo. Voilà. Nazo cité ndeko dano limbisanga muke. Balobi Pona intérêt ya mboka to bengana mabunda zalaki pona ko freiner développement ya mboka tabomamba pepe ilunga bati ba député balobi mboka ekende. Ça derrière Félix Antoine et l'on a parti dans l'union fait la force. Voilà. Nous journalistes d'investigation Beta Biloko. Pour l'intérêt en Boka, il faut que Félix a décidé d'ensemble. Décidé de l'Assemblée provinciale. A qui sa salaire na yé sur 50 000 comme on a 20 000 pour payer la souffrance. Tu vas ministre ni bazora 10 000 ba comme on a 5 000. Disait pas. Longoli ba ministre oyaté até 26 ministres na 26 provinces. Bon on a une sorte de trésor public qui est même pas basoda pour ba bunda bitumba est. Et bongo ba cortège ba ministre ba premier ministre comme la vice premier ministre 4. Alongola na mituka na pe ba cortège wana na maïté ba carburant ba policier ole ba kene ko sa musala ba soda ba bunda bitumba ba politicien. Azo bisande ko jinyo ba kokele talent mboka. Wana ba recommandation. Oyo nyonso wana recommandation. Comme ça pas mon Mboka. Nasa ko bisande ko jinyo na zongi susu makanisi na ngaribu. Ndeko jinyo alubi karaoke. Ndeko jinyo. Ozongi sura karaoke. Nakozonga. Mais tu vas vivre à karaoké, tu vas vivre à Nango. Mais bien, nous avons des fêtes, ça va. Parce que nous avons des champagne. Ça y est, 10 heures. 10 heures, il y a beaucoup. Ça y est, après qu'on veut fêter. Qu'on a des binons de bozana, deux à Kosakana, Kolia, pour binons de bozana, maquillé avec. Vous évitez que le président de République ait un statut particulier. Je n'ai pas le président Félix, c'est une institution. La personne là que vous voyez. La charité bien de nous commence par. Et le spécial congolais. Merci. Tout simplement, ça y est, mon président Fassani. Il faut respecter mes bécons, non? Ceux qui ont dit qu'on respecte, c'est bon, on a respecté. Nous sommes sur le plateau, tout à la masque, mais il y a un président Félix Atambo la Sama. Merci. C'est un modèle. Le col a pas Azolo. Mais après ça, quand il élève, monte dans ma voix. Le col a yé Azolo la masque. Il n'est pas respecté pour faire ça. Tous allez comme ça, dans ma baie. Dans ma baie, on a tous comme ça. Dès qu'on s'est en 2023, il y a un autre Benganaï. Union sacrée, espoir réalité. Dès qu'on s'est noté. On a bandé qu'on noté. Ça se peut sur Biloko. Ndeko china lobi lisusu. Ndeko Kabila azalaki bien. Mazali na ba collaborateur ya mabe. Mais ba collaborateur ya Kabila ya mabe yango Félix azui. Akosala nini? Pour Kabila azalaki bien. Mais il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Ndeko nangai. Félix Soki ndeko danu na za ko copier moto ya mabe c'est pour ngapi na mabe. Tazo peso Kabelima. Soki ngai na ko copier moto ya mabe c'est pour ngapi na mabe. Na lobi na ngate po bino bozalaka. Motinda ka bongo kanga. Noteka. Umukwata. Ndeko jinga lobi. Ndeko jinga lobi. Ndeko Félix ya komaki président. Non, pesa na pe. Glissime za nango permis na Congo mangeza kanti valé Kabila zwaki mais Félix a côté. Anticonstitutionnel. Augustin Kabou a glissime aux attaques jour. Ils allaient pesa ngai. Voilà Augustin Kabou glissime allait anticonstitutionnel. Je te donne la logique. Alors ma pour la maison de Ndeko Flavie bato bazana. Bato mona zo kabola tana ndel mabe pesa ngatana. Na bateli la protéger. Bibi kawa. Que Ndeko Félix a soka komi. Mokonza kozwa nini? Ba kasho ya ane akoboma. Ozala ici te ba ana interpeller yo bakoyoka yo conditionner ba auditionner ki sa. Ala bibe peke bazako kanga bato jute. Tout le banabiso. Mais bon tu benga ndeko sanga wati. Bakangi était interpellation ne pas dire arrestation. S'il te plaît. Et fait oyo ba bengeli ndeko sango. Yo na ngatu yebi. Est-ce que ko benga? Ngana yebité. Na personne information. Na personne TV. Na personne TV ndeko na. C'est pour que une faction zate. Tout tika na biso. Ah ndeza so di fatibe.
Aïbelio. Mais sur le but Fatih Bete Bakangi, on a le bibi. 37 ans, il y a opposition déjà échec. Les lots Congo, on a vu la campagne de l'eau au Moko. Nous avons vivre dans Makila, mais ma politicien va vivre dans pas ça va congolais. On vient de la campagne, nous n'avons pas si nous avons Matawa. On vient que ma politicien va vivre. Comment voulez-vous que des conquistants, ceux qui placent papa qui s'est dans Zali, ceux qui placent Zako le dans la main de Miso, à qu'on la peau, à moins que moi, on a Zako digé ma belle à des azures pour voir. C'est inadmissible. Nous pouvons accepter tout le Kabila. Sauf Ndeko Félix. Parce qu'il y a Zali, il y a une opposition. Il y a pas mon toit, il y a déjà démocratie entre guillemets. Au milieu, il y a un modèle. Et pas dans la même chose, il y a un modèle. Parce que le Congo a un modèle basé la politique. Autre fan de trop, ça y est, trop l'année à Zate. On a bien Zate. On a bien on a Zoro Baka ou Yozoroba. Yozoroba est sacré. On te connaît, mais au final, il va député. On a vu une sacrée, car la mine de toute vision, tous un programme à une sacrée. Donc, on va dire quoi, adhérer à une sacrée, c'est un programme. Parce que la mine d'idée, il y a un programme à gouvernement. Il y a le gouvernance. Mais il y a le programme à gouvernance. Oh, il y a un programme à Tigel, Tilegelou. C'est un programme à l'air. Il y a un programme à toi, le gouvernement ne te paie pas. Nous avons commencé à découvrir contre le gouvernement. Oh, il y a un programme à tirer les genoux. Il y a un procès à 200 jours pour la 100 jours à décocamer. On m'a dit ministre est facile. Il te perd. Les 20 ans, c'est pas la quitter. Tu l'as géré. Les Alaki pas travaillé. Aïe va kangaye ka photo. Il y a quand même des Alaki. Le programme des Alaki à gouvernement. Mais les alliés à gouvernement. Vision, les alliés à mon condiambo. J'ai commencé Vision ailleurs. Oh là là. plein de confabé. Et dans la sport, il faut des kakuna. Dès qu'on a eu Flavé, dans le bébé, tout le poste. Ceux qui ont marché, tout ça, qu'on le bat, Fatibé, béton. Ceux qui ont marché, tout ça, qu'on le bat, Kabila, on a le bébé. Les autres, tout le monde qui Kabila Kendi. Ponini, tout ça, Malam. Moussa, Kabila Kendi. Tokimi Mbula, Tokyo Kobata Manibali. Après Kabila est égal avant. Kabila, Jagi Congo, Timbole, on a le boulot, Majuma Bele, Timopani. Akunda Gite. Félix Adjuma Bele, Akundi. Azupe Beto, Ache Likolo. Azu surtout Beto, Ache. Rolo Nani. Et Pessie, Moro Moussala, comment ça nini? Akomo Ngano Moda. Y'a on a besoin de Félix. Amoni Leloyo. Merci. Travailler, payer, mais bien. Merci Danou. Neko Kabila, Zalagi Modete. Yo personne travailler là. Neko Junior. Il faut l'équilibre. Il faut. Non, non. On a fait la chute pour la télévision civile. Neko Félix, Aluka Moya. 5 minutes en sport, et c'est la mafia. On a clôturé. Aluka Moya pour travailler. Merci. Merci Danou. Ata la peuple. Voilà maïs à la raté. Donc on a vu sur ma délissage. Donc ça sur ma maïs. Qui dit ça va garantir locatif. Merci Danou. Merci pour la clôture Danou. Merci Danou. Imaginez bazar au Kosayo, tala caméra, tiens tala, je t'aime mes alaka. Place de gouvernement des caras, je t'aime. Ne bazar au télé. Oh bah TV non il y a 10 donc on le conseille mon Kontamboka. Voilà. Donc on le conseille mon Kontamboka papa Sentinelle à travers plateau Nabiso chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 10h30 pour Kontamboka ko sa pakate yo mo pe la Dakar. Kabona beta na malam papa Sentinelle. Sentinelle mais ça va fait mais dans la dernière fois fait. Ndeko on a Non, une minute. Parce que Kabila Ndoki. Voilà, Kabila Ndoki. Ok. Kabila Ndoki. Atiki kopa madesu na 1200 francs de kochulo mocha 4000. Oh. Kabila Ndoki. Atika lipa na 200 francs comme 600 francs. Kabila Ndoki 200 francs. Comme 500 francs. Kabila Ndoki liki 200 francs comme 700 francs. Liki. Non, website. Angelo a commis biloko wana. Oyebi Angelo aye. Akuti biloko satana tika na nzungu. Adame nyonso tuko ko kolamba lisusu te. Na kasi yango na te beto okolona nini likolo beto. Et au botate yango ndi ko teloko te. Yo qu'est-ce qu'on explique? Alobi que le très expression et ay partage na bango na la sécurité ndeko baloki ou bien. Barnabé Milingani azali wapi? Outrage au chef de l'État. Ah! Bon, on finir Kabila. Après, je réponds. Outrage nini? C'est quoi des changements? On va avocat. Toi qui es venu surtout. Ali Magie. Ali wapi? Outrage. Outrage yango échanger comme bot. Toi qui es journaliste collègue Nabino na nyoyo. Chris Romain. Ezaki outrage.
Les petits ici journalistes nani oyo. Vous voulez oyo bauti okanga oyo. Turpitude ya puce. Ah, ya kaneza qui t'a dit le faut impiter. Yango nde tolobi ke bandeko oyo. Merci. Dans 2 ans, vous avez joué. Il vous reste une année. Une minute. Vous n'avez rien fait encore. Merci. Papa Sentinelle, merci. Ba Congolais, bato balandi biso ba yebi, la sécurité ezali. Ba Jogé, ba moni bandeko ya FCC, bazana ba argument ya ko se défendre te parce que ba onde ba mboko ezina na libulu amunene. Na ko rappeler na denu ba yebi. Azali danu ke fula. Semaine prochaine. Ba téléspectateur ba ya ko dani ke fadali moko ya lamuka. Elle fayulu. Parce que ça fait no bate. Lamuka elle fayulu. Oh ba yiki ko sanga. Nous sommes pas fait. On va faire ça, on va gérer la réforme institutionnelle. Et si le président Boya Yango. Donc, mon fan la Kenya. Mais la Mouka Bazaï Baye, on a za Chebino Moutolo, 15%. Mais on a za Chebino. Tout le babosolo, tout le lavement caméra. Kabila Joakim Mboka Oyo, Kabila Tikimboka Mabe, Nande Kabila Tika Joakim Mboka. Nande Félix. Mais Mossalier, la Mouka elle est Fayoulou. Moussala et Zobanda. La Mouka elle est Fayoulou. Merci. Nous à la Kenya. S'il vous plaît. Nous avons comparé 18 ans à 2 ans. La Union Sacrée. Merci. Danou qui faut la journaliste d'investigation. La Mouka. Merci. La Papi Moussa. Malgré Mboula. Merci beaucoup. Zela. Malgré Mboula, tu as dans la sèche qui nous donne Babomoni qui à qui me passe qu'elle a qui voilà. Ah, tu as lingua mais mon là. Donc voilà, Kimi avec Papi Moussa Rosaro. Kimi. Bande ko balandi émission na bino ngo to baki émission na bino to kondola ngo version Papa Sentinelle. To ko beta masolo bo za brancher chaque jour du lundi au vendredi à partir à 10h30 en direct. Botina un message na bino bande ko bele bo benga ki moyena ba bino te na zo mona ba pende bo zo benga. So te ba message na ngana tanga. Donc, bon, nous sommes en rediffusion. Lélo, na 22h30 et puis na ma chaîne partenaire Oyo va co-diffuser émission Oyo. Tokutani lobby mardi 20 avril 2021 na numéro 6 na 10h30 pour être branché. Vous allez toujours branché dans certains bons lukanga ailleurs na sali awa bande ko banani to beta ka masolo toujours pour défendre intérêt à Congo pour que na bota la bino. Merci na bande ko nga bagi na Sambula. Sambula bazu ba risque ti pour tout ça l'émission Oyo en direct. Merci. Prochain rendez-vous ezali lobby na ba invité Msusu Oyo beaucoup monde na bilongi na bango peut to beta masolo à Congo 22h30 rediffusion. Il y a émission Bino Tokabo na sport Oyo peut to kutani lobby na masolo sikana Papa Sentinelle de la République véritable Ndeko Flavien Maton Dominique. On a Moussala population de Flavien soldat du peuple les loba kobenga Sentinelle de la République Papa Sentinelle azali wana pona ko pesa bino ba vraie information vous allez toujours brancher chaque lundi mardi mercredi jeudi vendredi à partir il y a 10h30 basango ya Congo wapi to kopesa la bino makambo ndenge zali koleka na mboka. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00.
09 98 55 22 96. Et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma Mission TV, le miroir du monde.